Voilà, mbote mingi ya balandi ya chaîne na biso Congo Suisse Télévision. Moi c'est Bogard de la presse congolaise. Naïb Sarabino nazalaki te di nazalaki te. Merci na ma caméra Eric monstre ba Eric. Sans oublier encore une fois de plus na le seul boss oyo azoko singa bato belé po belé ba ko sa biso ke bazaba na poto bakenda ba poto ba 45 ans. Muso bakenda ba 40 ans, muso bakenda ba 60 ans, ba mibenga ba na poto, mais le seul patron o akenda moi na poto atongo boss John Simao, mobali ya maman Micheline bo umela. Mutapembe balobi mutapemba kimi saka bangongi na ndako di. Sans oublier encore une fois de plus tendance di binga la sirène balobi mikolo système ezaka tukula. Merci encore une fois de plus na foi l'artiste noir. Merci encore une fois de plus na Chantal Bola maman paradis maman Ngeso. J'ai le plaisir de recevoir notre invité, votre invité, c'est-à-dire ba invité na bino tozo la bino système a mikolo ezaka ba invité asika. Ba invité asika c'est-à-dire to yambi basali na nzambe ba o ba bikisaka nyonso sauf ki mubangena liwa. Na lobaka ngo na tina poki mubangena liwa batushaka te mutu aza déjà mubange okobikisa yende nini mutu akufi déjà okobikisa yende nini toza basali na nzambe batu na nzambe banganga nzambe tokobeta na bango masolo etali makambo etali bonzambe. Merci encore une fois de plus na mutu atambolaka nanga du jour au jour. Eric monstre na ma caméra pour na ko benda bilili par rapport sans oublier encore une fois de plus na Popol Mola Popol Mukelenge Popol Mupasula ndenge ezalaka na ko senga na cameraman nga le plus intelligent muta Tamwindo amena ko fond la caméra na pour découvrir ba invité na biso. Voilà, merci. Bonjour mutu na zami papa Mbuta. Bonjour. Bonne santé. Non ça va papa. Papa Mbuta, ebike tozaki no na Pointe Noire les loto yo kuta soso na RDC. Oui. On trouve Kinshasa ndé. Ah Kinshasa kitoko makasi. C'est retrouver Kamboka na Ngamoko. Mais par rapport à Kwanga wana na différence c'est ça. Différence na ngote ya ka Kwanga. Différence ya ka Kwanga. Vraiment ça c'était juste un peu pour vos sourires talakaka. Bon vraiment mikolo ebele bo sekeka susu te nanga nazalaki te na voyageaki. Ezamba la liboso te to yambaye o eza deuxième fois poto yambaki libanda mboka. Toza pena Berger mutu na Nzambe ako se présenter. Berger bonjour. Bonjour. Bonne santé. Non ça va. Kinyo ezali. Berger mutu na Nzambe bonne kisasa. Kisasa esengo eza bien. Comme si moi mikakatano ezaki pona kokati ça. Ouais mikakatano etala kaka mais Nzamba asali tokomi toniati mabele donc esengo eza. Sengweza mais par rapport à moi ville trouve on ndengeni. Bon mais ville eza nango calme hein. Ville eza nango calme net kana braza. On est sur mabele nana. Ouais na comprendre. Vraiment bana poto bana monde entier. Cette émission je le dédie à mon boss Don Simao. Voilà to kota vraiment na émission na biso mutu na Nzambe lelo to yambi yo. J'espère que bato ebele balanda yo mbala liboso o eza deuxième fois. Oyeli biso sango nini na kisasa. Sango yaka musala motememinga na mboko yo omoni musala tango musala na frontière te hein musala ko mema poto ko mema partout de savoir faire no motoko bimisa mboka wana oza ko tambusa un peu partout na yi musala donc na ko salisa pensa donc le grand problème est que mototo pe na makambo ne ko profiter tango na zawa ko consulter ngai. Et puis sur place, na komeka ko sala wana na yebi. Wana na yebi pour na ba bon résultat makambo. Donc na yiko sala musala. Misala nde. Oyeko sala misala nde mutu na Nzambe mais façon zo sala la musala yango na ba to ba benga ba chrétien comme si moi différence eza yo za trop bukoko bango baza trop mundele. Oui. Oui, différence ya ali biso to basé na coutume hein, omoni bokoko ndenge bakoko bano sala na kala biso tozana na banzela na et puis ya nango culture hein, culture batika ngo te makambo bokoko donc toko tika ngo te bakoko batika ngo et biso bana soki to tiki ngo monte valeur na bango ekozala te de to sasa kana ndenga bokoko en mémoire na bango to belela bango pe bayaka na ba intervention pour molimo ekufa te. Molimo ekufa te mais lelo bakametele Bible bayeli bino Bible na mboko yo comme ça contre Bible. Contre Bible te omoni la religion. La religion ça dépend na motoana a poni religion na rokota hein même dans état à pamba ko chama bolongo na so sambeli aussi ba réponse na ça dépend à croyance en moto parce que biso to a basé na croyance na biso bokoko et ba simon kimbango ba on degré noir machua ba boitambongo on a croyance na biso biso to za nango parce que monet na berger Paul ya chrétien. Mais tout ça là ensemble. Vous vivez à Nene pour talaka ka Bible na bukoko yoka na kate berger. J'espère que okobe na ma bilili muketo zo appelle berger. Bible na bukoko simba kate bozo vivre ndé. Bah mais toujours vivre puisque biso nyonso tozali bantu wana Nzambe moto asali biso.
tonto ina sema bele motuni moto ala ninzela nae ya la ninzela bokoko ngana zola na nzela ya Yesu Masia et puis tozo tambola ga ilongo. C'est quoi la différence d'abord parce que bokoko basali la ranzambi bino ba chrétien basali la ranzambi différence c'est quoi ezani mais ko expliquer bana poto et puis ba téléspectateurs bazokolanda. Bon mais différence eza pona nini na côté nzambe to sangsakate na bokoko na biloko ya nzambe wana ni mwa différence ezalaka bokoko eza ba culture na biso ya kala mais na biso na kati ya kinzambe eza makambo o tozo valoriser kazana makambo wana eza na kati ya Bible tozo changa en pratique pe tozo salisa batu pe na ndenga Bible ndeko nanga zo salisa na ndenga bokoko o ba culture wana makambo wana bokoko bachikaki bazo salisa nango batu pe bazo bika nyonso pe eza kana pona lokumpa ya nzambe. C'est que pona yo donc bokoko eza reconnu par Dieu. Oui, mais mayele wana ni nzambe moto apesa ki bangwango eza mayele ya nzambe nyonso o eza na masaya esa mabele ni nzambe moto apesa ki mayele wana donc eza pe trop mabete quoi. Ah ben j'ai comme si aux moi différent na ba passer mususu parce que les lotis ba passer mususu ba boya ka ba bokoko na ndenga liboma. Mais ba boya ka bokoko na ndenga liboma mais ngai na boya ka même si moto azana nzela na ye mais toza bato tokotika kinde côté parce que moto ala nzela mususu tokomba ennemi wana ekompe makamo mususu. Pas forcément. Hein? Pas forcément. Moto bokoko pa ko sala bola muna pa kepe na likolo. Pour yo po moto zo sambela nzambe pe parfois sala makambo bien te, parfois po ke likolo te. Donc wana iza makambo nzambe kana bana na. Non, iza makambo nzambe na bana na ye elobi berger Paul, mais papa Mbuta, j'espère que na so songelo mukepo eza pe mbala liboso te sina yamba yo. Ba tebele batala ba komanda ba benga donc papa Mbuta na émission na biso le cas elboso toyoka ke olobi ke no po kati sa po ya boye il faut bistim obenga kango sirene na ndenga lopoto mais na ndenge sko na munoko no bengela kango bisimbi soki bandimi nde okati soki bandimi te okati sa te boyoka ni to yango nde ba autorisé okati pepele yango moni na ki depuis dimanche na Brazzaville fallait ko senga na nzela na bisimbi ya mai pour na traverser mayo te tango ba permettre nga yango na koti bisimi ya mai tango ba permettre nga penza ke nzela yango yo kende pinga na okende bona ngana ya te na volonté na ngamo ngana tambola na bazesprit na sala na bazesprit omoni neto ucholo ba ke ba chrétien ba boye la biso bokoko ezado mais réellement na mota créer biso tango ba ngomoko na bible lo ba boye Dieu créa l'homme à son image. Si réellement Dieu créa l'homme à son image, donc tout ce qui fait l'homme c'est l'expression des livres de Dieu. Donc ça les locaux mon côté Satan appelle ça moto inspiration ça c'est archi faux. Au retour au l'accent inspiration à Satan na mokido. Banzete nini ata biloko bato basala même ba chezo to fande la plastique. Il y a inspiration en Nzambe, même mbeto to la inspiration en Nzambe. Au gozo nga inspiration à Satan. Et loko pensa que inspiration Satan appelle ça inspiration na moto balakisi loko wana ki et on a inspiration à Satan. Exact. Donc tout bokoko makambo tout ça là yana kana kacha bonzambe mais na ndenga tradition. Donc pour na yo papa Mbuta do ba chrétien bazonga na bokoko. Omoni ya nango facilité mokili ici ekei ya nango facilité mais bokoko ezala nango kuna christianisme ezala. C'est à vous de juger bokomona bana moto basala penza ba big sa basala ça c'est biso to kolo bani to ba concurrent papa ya ka chez biso bokoyeba awana bokoko ba salinga awa pe na chrétien bino moto bokoyeba ba yebisi biso ke non papa Mbuta ba yebisi biso tenga mona zaki sur terrain balobi ke non et pas na yo bato bakotaka makolongulu et puis batiaka biloko ya beauté te siko ezaka nini meka ko expliquer parce que première émission to sala ki bana poto bana mona che bosanya ki ke non na yamba ye lisusu tellement que talaka na yamba ki libanda mboka meka ko expliquer biso nan c'est quoi d'abord la différence parce que même l'église bakotaka tundengo olingeli mais et pas na yo bakotaka bongo te fotika na noza makolongulu olongola bakabelo olonga ba biloko matoi soko za pe na beauté ya choko faut pas ko la yombo et ça c'est quoi de la différence d'abord. Bon moni ndeto sa boya ndeto sangani boy soki to lobi to ça la association moko mutuelle moko boy eko luka ezana règlement intérieur ngelo ba ezana mo ba loi moko boy omoni ba koko tango batika makambo batika mo ba loi moko boy ba loi na po bokoko etambola bien omoni biso to sala na bokoko tango to sala na bokoko esenga bato balongola bakabelo balongola ba bijoux balongola biloko tout bazar pour tous alors en contact pour biso tango on y a mabele et signifie que tozo abanguya na kati ya mabele. Hein, on reconnaît les forces de la nature, nous avons créé tout le monde à mabele, te respecte ango, mo pépé te respecte ango, mai te respecte ango, moi te respecte ango.
C'est un peu ça. Il y a un endroit où respecter ma belle. Puis qu'on a en contact na bakoko na biso bakenda moto to akufa bakundaye na mabele. Bakundaye na mabele. Papa Mbuta, okomeka ko talisa biso sirène bazala combien? Ah bah sirène ba ebele trop même. Donc tant que c'est au nombre te au moni na ba continuons par ba continuer ba sirène ba ebele. Mais auto yebi que no sirène za ka moko nzamba kiti sa soki na lola. Sirène moko nzamba kiti na lola sinani sirène wana. Oh babeng akango hein Eric Monsere babeng akango Mami Wata entre Mami Wata to Tati Wata. Bablo mo wandenga. Mami Wata ça signifie seulement une femme dans l'eau. Moi sinaka chamai. Et ba sirène ba ebele. Omoni tabiso kuna net na point noir mikambi aza omoni chipunga aza ba sirène baza ebele hein baza ebele ba patra baza bananga patra ya ba sirène ba tikatanga place na concentration na début ya mayombo baza ba sirène ba ebele net ba la loueme eza ba sirène. Donc à chaque fois, à chaque lieu, ils ont la sirène, la sirène. Oui, bah lié tout et on a la sirène. Oui, tant qu'on a traversé même fleuve, on a coupé la sirène et belé tant on a traversé na bango. Après c'est un peu un message et belé, au moni. Si on a la sirène, tout le monde soit dans le but bazar belé. Est-ce que au côté de la biso sirène no azana succès ou bien sirène no azana angouya ko la sirène tout? Te angouya te, au moni ndeke to ça boya. Bah sirène, ça dépend de motozo kendi. Sirène, il y a net autozo vivre. Moi, j'ai des pensées négatives et positives. Moto tout na mo kilazan nengwana. Sirène peut, si ba sirène a bien bali, il y a malam peut bazali. Donc net il y a ma bé bali, il y a bien peu bali. Mais sauf que yo motozo kende, pour yo moto concilité. L'argent ça se travaille, so yo lukambongo sima oyebi sort na yo. Mais so pour sirène salsa. Siko par rapport au batozo banga mingi pa na bino Papa Mbuta. Pour na kobela liboma okomeka ko expliquer biso parce que comme lelo soko ke pas sirène bato bele bazo bangisa pas sirène obela liboma siko ezara nini jalousie to nini? Il y a jalousie, il y a problème, il y a préparation. Hein? Il y a bato mosusu ana débutant azolo akemba moko soki 6e ak université ba moko te. Makamboto ya préparation. Hein? Ngana ko ya boye na se préparer pour na ya boye. Donc après na okema il faut na se préparer mais parfois c'est impur. Outi na basi donc nous autres les assurer aux autres place moko na ba génie mais au sort na yo. Donc on va se préparer na nous na makambo tout na kimoto na kati molimo. Faut se préparer, ya makambo ezana on préparer. Faut apprendre, faut ba la kiso na ndenge zala pour réussir ngo sok ba la kisi oto kokata. On a ni mala moko botorbio liboma. Oui. Yango mote sala bato ba retour pour bato yeko la te rejoindre au continent internet aux moi page moko boye moni moi prière moko boye yo pe ok kaka on a ko compter na zana sirène bani on compter moyebi nango ba makamongo ngeleke la te mais tango espoir ça paraît pas tango zo benga ene ya net appel au bengi moto na téléphone faut yeba ndenga ko refoula appel wana au 4 appel mais soko yebi ndenga au 4 appel tout moni teke téléphone ko tungisa. Papa Mbuta avant ya moto tika yo nan poto landa pe mutu na Nzambe Berger Paul. Mais ezana mwa mutu na moko tomonaki epai na yo mutu moko awutaki États-Unis abelaki liboma mais osalisaki ye liboma wana esili comme si epai na même soki mutu aki azwi liboma na ndenga sirène osilisaka ngo mpe. Oui tokata balien wana ya problème okata balien koyebaka place nini ye akendo fongola porte nini na fongola tant mosusu toleka na ba négociation tant mosusu beto kena na makasi tant mosusu pe baboya tant mosusu pe baboya. On a peut être à niveau n'a pas pour changer moto. On essaie de négocier et simbité. Mais on a bateau pour négocier et simbi. Parfois on a niveau n'a pas simbité. Mais hier on a outé Amérique, bisoto benga yeko na américain. Mais à côté moi banda ko ebele. Vu la spiritualité pour gagner des liboso. Et ça les retour ba même aye. Moni to se consulter to moni pe nenga ko sala telelo azonga moto. Yango ana kakasi. Voilà Papa Mbuta nakotiko muke omela mwa maya pio oyebi ke toza en direct ya Congo sur télévision tozo zongela pe mutu na Nzambe Berger Paul pona yo ba sirène makambo mutu na Nzambe Papa Mbuta otiko loba awo pona yo sirène elobelaka we eloko te. Bon mais comme ngana sala kana bango te nako développer na bino makambo ba sirène te mais ba sirène nako be baza ba catégorie belé baza pe ba côté pe belé na ba rave ba sirène ezali na kati ya mai pe ba sirène ezali na kati ya ba côté belé ba sirène bazalaka. Donc ils appellent monde mosusu. On appelle ça monde mosusu à la sirène. Si par rapport ndenge to monaka basali na Nzambe mosusu mutabeli liboma
bakei na église boye simba kateza manque de. Mais ça veut dire que yon a kobik sa moto liboma ou adu liboma na makambo ya basirene, mais faut vous allez na maîtrise ya basirene. Faut zabayiza bayoza la na maîtrise ya kokata balena wa ya basirene. Suzana ba maîtrise ya makambo wana te, ça veut dire que mosala ozo sala ngo kaka na kati ya aveuglement. Donc si moto yi a koti na kati d'abord si moto liboma yi faut ba beli liboma na nature na makambo nini. Faut ba source ya makambo wana poko yeba ndenge nini ko atakango eza makambo pe bayekola ka fo sala ba science nyonso wana po yeba ndenge nini ko bikisa pe bato na maka différentes makambo eza bongo. Mais berger en réalité oza berger to yebi que non berger aza mo bateli pona yo bana o batela ka bazana nanu ndenge nini par rapport ya ki ko batela net oza attaché na eloko moko boye net peut-être bozui ou bien o batela ka côté nini mais ka ko expliquer biso po oza berger. Ça veut dire que berger aza motomoko azana bato akengela ka ba brebis. Bato wana eza po a conserver ba brebis na ye. Mais eza ko simba na makamte mais biso to simba ki Yesu Masia moto apesa biso bangoya apesa biso ba inspiration po to kengela bato wana nyonso na kati na kombo na ye. Parce que eza pouvoir ya ye moko nani. Mais tango zo tanga kombo ya Yesu Masia bato abukoko baboya ka Yesu donc batanga yete. Bon mais bato bakoko bango pe bazana idéologie na bango. Biango na zabazana nzela bango balana kanzela ki ya bokoko na lobi ke nga premièrement na respectaka obédience spirituelle ya motoni moto oza boy oza chrétien na ko respecter na ndenge ozali na ko imposer au rythme te parce que oza nayo na ndenge wana menga nazana nzela oyo ya Yesu Masia na basali saka na bikisaka na kombo wana bato pe babika pe bazwaka pe lobiko na ngai na yebika eza na kombo mosusu te okosimba siza kombo ya Yesu te pe na moto abika. Donc pour na kombo ya Yesu kaka donc balobi vanda côté au vandeli prier côté au priaka salaka côté au priaka mais to elibino ba solution ko saka na ko tout na République démocratique du Congo par moi ba ko pesa numéro bobenga et c'est là vraiment moi ja papa Mbuta ce que par rapport les jeunesse et ça souci à bozui et ça souci à succès et ça souci bazala bangonde makambo faut bazala na succès bango bazala na top oko pesa bangondi ne puis au sali saka pe bloc wana to ndengeni makambo ya succès omoni ya biloko ka ba activa na kati nzoto moto na bato mosusu ekozala difficile mais nous qui maîtrisons ça c'est facile à faire ba makambo wana makambo bozui makambo mosusu bato nzamba atinda moto azala pauvre na mokili ta makambo mosusu zo croiser ba blocage mosusu na kati ya vie ya ba famille parfois baninga ya parfois mabe moko to sala boy donc faut zana moto wana vision ya ko détecter ba nini moto ezo kale o vie. Vous comprenez? À travers et le organisation Kalevi, ni place de go débloquer, yango moto ko fongolo makambo to na kati ya vie. De photo lukana to yeba, to sal sakate, mais photo yeba nanu na kati ya moto nini est bloqué, nini moto zo sala. Au moni même ba bato na ba na mbongo to kotanga ba kombo, ata même ba président de la République, bato to ba botama ni. Yana moto ta botama na mbongo na mokili. Exact. So ba lobino moto moko botama na 100,000 francs ou bien na $10 na ba kosio. Biso to botama ni. Nzamba lobaki ke moto tout na mokili oyo abota makola abota azana mbongo koma bien pour depuis même na livre ba chrétien soko tanga loba l'or et l'argent appartient à Dieu. Alors mais pourquoi yo za la pauvre na mokili? Faut mon na famille na est-ce que bazana kacha misala malamu? Faut mon na est-ce que ba koko baleka nini basala? Pour au monde balia ba famille elanda masumo ba koko pe elanda. Donc faut toyeba est-ce que ndengo ozo futa le soumwa moto moko boye akufa déjà pour to réincarner tozonga na nous place ali ya futa masumu ne yo moko. C'est ça le problème. Donc il faut toyeba nini moto ozo sala na kati ya moto pour moto azala bloqué mais toute personne sur la terre est riche. Tellement riche azana mbonga botama na makambo na chance makambo tout. Mais ce qui m'a blocage ali moi bankoko so zomona ya ndebiso bato na mokili oyo zomona bato mosusu oza abonné to so la boya cancelo kamadi omoni mais soki ana kindoki ako bloquer o vie donc ngo ana kasi mais makambo yana ngo possible ba mekaka na ko consulter makambo yana ngo possible voilà makambo eza possible papa Mbuta tokomi ko koshite ya émission na biso j'espère système showbiz eza lelo yo mobali il faut appeler ça sima pozo abozu showbiz j'espère que vous bien. Bon nayoka ngo kaka mais omoni ba pouvoir wana c'est des pouvoirs maléfiques sataniques omoni ba pouvoir wana yana ngo normalité pona ndenga bokoko ko zwa succès ko sala makambo ebele relaxo kaka c'est que wana eza ba mindele système ya kopesa sima
mobali babimana mobali ba magie wana ya biloko moko na ko perdre yo kaka na to ba détourner ka yo quoi po wana o sale la succès wana o sanango ya ka succès ne moko botama nango mais bango ba sale lo na ko soyo ka ba énergie ba bénéficier plus autant mosusu okende na boutique moko bateka talisman ya protection bateka eloko moko ya protection parfois bakanga énergie ne on a kati o comprendre te o comment on a moto inventé téléphone moko boy mais parfois ba inventer en énergie ne o eloko moko donc eza eloko moko to comment subir na biloko wana to ba récupérer biso ba énergie ba scroquer biso ba énergie spirituelle et mystique wana to sana ngona kati ya scroquerie ba énergie spirituelle wana ba sala wana to yebi ba petit jeu wana biso to benga ngoka ba petit jeu ba de tourner ka bino ya ka ba petit jeu ya ba petit jeu net to mona ka ndenge ba jeu ya ko bimisa ba mbongo ko bimisa ka ba moto donc epana wana ba petit jeu ya ngo moto sala ma ya ngoka ba petit jeu c'est des petits jeux quoi to bangela ngote c'est des petits jeux epana opena 5 étoiles vraiment nakolo bela belete yo ya déjà point no yebi sans moto voilà merci bana poto bana mona te na ko ya epana yo po pesa pe numéro de téléphone et po pesa pe ba dédicace na bato ba kotala yo mais to ke na n'est pas berger système showbiz système showbiz fallait fongola nani na ibanani ça dire que mobali na mobali bazako bima po bazwa mbongo pe bazwa succès bazwa makambo mais ça comme makambo c'est satanique c'est totalement condamné. Pour ndenge nini boko sala malibala nzamba sala bino ndenge mususu bino po bozo sala makam ndenge mususu donc boko mi contre volonté nzambe donc boko mi nzela na bino moko c'est satanique c'est satanique donc wana zo telemelango voilà nazo telemelango ezana kombo ya nzambe te nzamba sala biso ndenge mususu mwasi fois zala na mobali fois zala na mwasi ezala te mwasi na mwasi mobali na mobali en ce moment là c'est satanique parce que berger na nento zana kini boyebi ke ba jeune akishasa soki ba yepa berger ba bi ke non berger na yepo nazo apé makambo naza pe na mbombe po naza na succès au sala onde mais na kotalisa bango figi kaka batala kaka nzela Yesu Masia poke bazwa oyo nyonso bazala si nzambe andimaki Yesu andimaki azala ami azala affamé azala nu devant la croix c'est poke moto ni moto na kati ya mokela zwa bomengo wana il a accepté la pauvreté, il a accepté l'humiliation pour que Motoni Moto azala élevé, azala na makambo ya bien na kati ya vie. Nzambati biso na kati ya mabele pour que Motoni Moto na kati ya mabele à parvenir à mon capacité. En ce moment-là, quand la personne souffre, ça veut dire que il doit se poser des questions, il doit faire retour à la parole. Retour à la parole atalana ni vinaye parfois mon sous eza famille te eza mototé parfois yo moko kaka ubebisi mibeko na yo après banzela pe kangami. Donc. Après pe banzela ikangami mutu na Nzambe to comme juste à la fin à émission na biso c'était juste Bogard de la presse congolaise mais ko pesa mwa mbote na bato ba kotala yo et puis na numéro de téléphone na ba yimboka tout bana Brazzaville bana Pointe-Noire bana Gabon bato tout bazali bana mboka ba meka contacter na numéro nini et puis na ndenge à Facebook pe opesa message et puis oloba mot de la fête to ka bana ka émission na biso. OK mbote nanga na pesi na bande ko nanga nyonso ya l'Union Sacrée ezala Brazzaville Pointe-Noire partout na kati ya mokili nyonso na pesi bango mbote na bande ko nanga pe ba ozo ekaleka ba sango lobby mbote na bango côté bazali ngana za Berger Paul Facebook nanga pe ko mameka Berger Paul de Grâce na ndimaka na numéro 20242 06 671 45 86 ko bandela 00242 06 671 45 86. Merci beaucoup. Merci. Voilà, bana poto bana monde entier na koya na yeme ba lobby système eza 5 étoiles dit. Papa Mouta to comme juste à la fin ya émission na biso. Mais to ko bona bongo te. Yo yebi déjà que eza place ba yambaka yo. Eza place na yo po eza mbala liboso te poto yamba yo okopesa pe numéro à téléphone. Et puis message à souka na ba imboka bana Brazzaville bana Gabon bana Pointe-Noire tout ba kolanda yo surtout bana Potopé pour ba mega contacter yo pe et ça là vraiment moi bien. OK ngai na rejoindre na téléphone ya nango plus 242 05 034 14 75 donc plus 242 05 034 14 75 wana ata na WhatsApp okozwanga na Facebook na ali okozwanga skoyo liloba na koloba to yipo to salisa ba force to kati na ngwa yipo to sala misala soki bato wana makambo wana penza bomona ke oya spirituel pa ya bomoto ponga na ebika makambo za spirituel soko solo kape kisi omoni oyo kozwa kisi na ngo bien uyango wana
Po moni tango ke na pharmacie somba kisi ça ça côté. Mais soki na pesi kisi. Ya mabe ko boma moto. Mais soki kisi wana ko aider ko ça un jour zoango. Ya nango kisi ça ça. Voilà, merci papa. Yango wana kasi. Voilà, merci beaucoup bana poto bana monde tie bogarde de la presse congolaise na yebisa kibino nazalaki te. Nazalaki te po bando tambola bien te. Système à 5 étoiles dit. Bogarde de la presse congolaise ne tombera jamais autrement dit beauté présidentielle. Mobala pembe ngayo yo mwana muluba solo solo ndeko batande se dibinga la sirène. Merci encore une fois de plus na fois l'artiste noir. Mon maestro. Umela mon frère po na monaka yo trop kana na ndeko nanga moko boye kaka akufa meza na rien bokokani na mokili. Merci na sima caméra. Eric et Monstre ba Eric balobi mutamande fa ebele ndenge ezala kaka grâce bambota trop. Les caméramans nous tozana du jour au jour. Oh tozalaka na ye alingaka présence nanga anga je noir zo bambota trop wana na moni déjà kuma pap mais rêver ba solution est-ce que ba solution ezwami vraiment bo umela resala moi jar biso nde makambo grâce zo bambote na yo grâce Gilov Mobutu ne tombera jamais bambota trop na bana poto ngana liaka bango un franc na bango pona kisasa ngana lemi nanga mulunge tikana pesa mbote na Chantal Bola Mama Paradis men qui a la 1000 fois star bambota trop na Popol Mukelenge Popol Mupasula vient nanga c'est le scram Poutine numéro 10 RDC ne tombera jamais et puis Chatim Poi Philo Bola kisa bambota trop tokutani mbala sima bogarde de la presse congolaise bayo